noko limbisanga vraiment naza désolé senga kana na mo awa c'est ozoloba ton amour aye vraiment te pona bolingo ozoloba ton amour wana. Alors soki baken dango mobali awasa 4 jours masani ni akufi loba donc les réalité réalité nini les réalité to bimana mibali to zuma na bango to ke to utiliser ngo pour to zombo à part voilà. Après quelques jours on a soit envie de kufa. Oh papa papa Yobo manga Yannick ngalo na komi ndoto nga lingi na nga te na noko na nga makambo tosalaka ailleurs na bafamille te nabona nga na noko na nga tika noko na nga toyebani bien tozwaka bama ya mibali tosalela yango mpona bambongo po lobi noko na nga okufa moto asunga biso azala te Papa Yannick yebaki ningo zobaki obeta mulimo ekufa ate. Zala kimia tu retrouver solution na makambo yo. ngana bandango. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les so moni mama zongi chenite. Mama zo lia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na te. So que ça dit manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futi mbango nezo regretter te. Ah bon, tu bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na ofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te, non. Tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est que mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nuit pour la tout c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote, la nignoso bolandaka biso na kati ya notre chaîne chez Bisso Télévision. Une émission malamu émission c'est Sarabino, ils allaient émission ya Bravo Jésus, émission oyo et convaincant mitema ya batebele, pe émission oyo et ça la continuité ya évangile à Christ. En tout cas, merci dans toute technique nignoso ya biso ya chez Bisso Télévision, tomoni bon rétablissement à notre cordon Eliach to sepela encore une fois kozonga encore une fois kati ya libota en tout cas to ana esengo komona yo et puis sans oublier notre DT Dinis Mosolo
mais ingénieur nyonso papa ben tout le monde au baza ko sala pour que musala o ke liboso nzama lola pa mula bino to bosente notre DG papa Chiki Mukadi nzama pa mula bande ko nyonso et puis tout le monde au bazo sepela vraiment la musala oyo ba onus baza libanda mboka odo bozana Europe partout dans le monde entier bobenga biso bo encourager biso bo prier pour na biso en tout cas que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment na musala o bozali pena ko sala. Je crois après avoir vous avez moi quelque part 2 jours et retraite en prière et malgré santé pe ningani mais on est là, nous sommes là parce que le travail est obligé biso tout ça biso osambelaka nzambalola apa molabino ya akoleka ebele bato ebele na tout na Thomas Fabien na peso mbote papa Eric boni kimia zali na ngolo santé malamu na ngolo yo quand même malamu biso nzoto zo ningala kaka mais tous a obligé à rien musala parce que chose athée tous a coffré na retraite na obima bona malade taki bon on est là tous a wana mbote yaya mbote papa petit de komoko moi si mbote parce que oui biso ande to banaka na bravo Jésus il y a la batba na problème na bango donc kutala eboye akole kate mais likambo ayi nango il faut tous a sensi ya kolekisa ye na notre émission parce que likambo ayi ozo lekela ye ayekutu mbangu akimi azoya mbangu donc yango tout ça c'est qu'appel babo benga mais non tout na Thomas Fabien mais yamboto banda je crois non c'est là au kamabisono d'abord la prière avec plaisir to sambeli Seigneur Jésus to pesio merci pour na moment oyo nzamba lola to linko salari yake musala nayo kolo Yesu pesa biso mayele de bandere kino suka na kombono Yesu Kristo to bondeli amen. Thomas Fabien papa Eric Bobeti Piololo awa le 2 juillet na Mbujimai. Puis même message aussi na Chiluba. On a eu plus ou moins 25 appels. Depuis la retraite, la mi-retraite, ça a toujours dérangé. Il y a toujours des gens, mais tu es dans l'aéroport, à ton moni binoté. D'emblée comme ça, nous sommes là à Kinshasa, parce que moi j'étais à la retraite, santé peut déranger. Je ne pouvais pas aller à Bouge. Alors, vous, pourquoi vous quittez? Parce qu'on a une question. Merci beaucoup, papa Eric Pona Maloba. Je crois dossier otozaki nango ya Mbujimai esilité ezali mais compte tenu ya moi makamususu esengi to repousser yango. Okay. Par rapport ya ndenge makambo ezaki préparé esenga ki to repousser par rapport ya mutu oyo a invité ki biso a 8 mois dérangement muke donc ayi ko annoncer biso na dernière minute par rapport à ba séjour na biso ndenge ezalaki esenga ki to poussa moi mikolo donc on a to profiter à travers likambo ya ndeko nde biso pe to yamba pe bandeko misusu ba profiter na canal ya ndeko wana compte tenu lokwa yende assurer ki biso ba billet et puis séjour lokola 8 mois kokoso muke ne albino papa bo limbisa comme ça to ko poussa moi ata moi oezoya et ça problème te ça problème te nenge l'homme de dialogue je crois bande ko bobenga kinga butunenga par rapport ya programme Mbujimai parce qu'il y avait beaucoup de délégations boya ke belé na aéroport wana pona ko yamba biso mais buzeli jusqu'à ce que bomoni biso te donc message est passé rapidement muto abengisa ki biso to voyageaka lorsque ba mutndes abengisa biso mais ça n'a pas vie problème à côté nango moi aussi santé déranger kinga puis na zala na retraite nde sali ke mutango peut-être bibongo ya moi donc peut-être mois prochain on tokozala déjà wana na Mbujimai mais ba ndeko Brazzaville d'abobonga parce que calamité je crois calamité. OK, merci beaucoup. Ndeko comment on Chancel maman Chancel fille limisanga benga ba maman hein na lesambunga ta mwana muke ata mukolo na misako benga ba maman hein moi c'est le prophète Eric y est Thomas Fabien to fan ah oui mbango pa na biso bike biso de côté ko sunga yo problème nini? Si papa problème me minga wa eza ke na bikisa o eza noko nanga bikisa noko na yo ndenge nini noko nanga bona minute o na ebite soki na tiki ba ondeni koya nanga awa na uti flat
Ok. Nauti flat. Donc flat hotel esika. Esika noko na nga zali. Ok. Noko na nga yaki awa famille ebite. Souvent nga pe na yebaki te. Kokende koya noko na nga ayeseki pe mutu te. Nga nazalaki na ndako na grand sœur na nga, pire sœur na nga, tovanda na bango quartier moko. Vu que azalaka na makambo nde na nviaka ye par rapport à nangaki na s'approcher na ye alakisa nga mpe comment avivwaka. Nde ayebisaki nga ke te aza na fiancé moko kutu azalaki na mikili mais aye déjà azolinga bala ye. Nde ayebisi nga nake kotiki alakisa nga fiancé yango. Koketoke naki omona boye noko na nga. Esali nga moko banga ti sikuna na kobanga motema ezobeta nga naza boye parce que nayebi vie oyo pixer na nga na menaka. Lelo so na tiki na maboko ya noko na nga eza lokola na luki nanga na koko na nga po ana zaka nga na koko na nga noko na nga zala atayi koya. So na tiki pixer na nga na maboko ya noko na nga eza lokola na lukeli nde nga na koko na nga liwa na noko na nga pe liwa. Poso noko na nga mitu ati mutu na mabele ape to landeka po bikoto ozuli ezala te. Pixer na nga na aza ba via bien te. So abina yesa noko na nga kuna ondimela nga te na mwa muki. Po ezati maka bolingo. So pe na bina yesa koko na nga ebide nga oloba te. Aza koko amuna nga kwa baji. Yango na kimpa na bino bosunga nga. Bo benge na nga noko na nga yawa na yebisa ye oyo eza pa pixer na nga. Nanzia na bino ta mususu akondimela nga. Oui, boy maman na ngai. Ils avaient pressé. Nazaya pressé na yambango. Na yambango. Bon, merci beaucoup maman. Oyobi to benyelo noko. Mais faut te ba problème ngoni ni. Obaki ndiko ngo mosiko menani. Cynthia. Makamni oyobi pas Cynthia. Oyo lingite ke noko na yo bazani mostambali. Cynthia wana boka za pixer na nga. To bandine lelo te to bandi kala. Po to vanda quartier moko. Na via ka par rapport ndinga zalaka. Azaka epa na emuko. Avivwaka na ndenge moko e bien asepela na prochaka ye. Ya ona ngenga pena na komata lokola ye. Ata 100% te na komaka ko bénéficier ndambu na o aye alaksanga pe. Mais pixer na ngana ana makamoko bon ya bien te. Ba jama mo molili. Molili c'est d'emblée molili. Ozobo mani. Aza ba jama bon ayo kwa mtu mwa simba kisi. Aza lokola to simba kisi. Thomas, au moins peut-être que hier alingia akise mutu musu peut-être il peut ça côté déjà parce que ce mutu il a problème. Il faut le expliquer en bien non. Et musu ça couvrir parce que à cause na ba lien ba ngombe. Oui, bani na yebo simana kisi quelque part. Oui, ainsi kinga na ngope. C'est que na ngo. Bizene betala moliso. C'est que par rapport na ba ko envier abandaki ko l'accent malembe. Abandaki ko bisanga malembe type na ndimaki. Na simba ki pekisi yango na ye ezake toselaka ba préservatif ya mibali nde so tobina mobali tozwa ba prudence wana tosalela yango po tomema na temple na biso po epesa biso mpe makambo. Donc c'est-à-dire même yo mo posa consciente que yo on est pour ça makambo. Oui. Donc à cause de envie ou envie qui et pas pixer en a sainte. Et pas pixer en sainte. Parce que le connaît vraiment où est même mbangu. Ah voilà maintenant ce que tu comprends. En tout cas tu comprends que dans yo mo pondimi. Parce que Hollanda qui sert on sainte on est quoi envier non comme le cola yé pour obi de no ko na bino sa de asuna mikili. C'est non na bino c'est qui ana quoi abane ko ide binote. Pour que pour obanda vie voilà. Et là que pousser en la landa vie à pixer en a ezate ke pono kwa bande ko sunga biso te. Noko bande ne ko sunga biso mais par rapport que naza pe jeune fille. Na kozi la ka te papa baby na zela noko watindela ngambo na somba li papa. Te ona ningaki na lukate mikinga pe esunga ngala somba te li papa na lukate okanga suki yango na vie ki pixer na nga. Ba biloko o wana ba préservatif c'est qui bozi ba do bozi mani bali to bango bien. Bon que non na temple. Oui. Bon non mais mon pasteur na yo te mo po ndo okende po yo ça coûte ça qui au déjà. Yo mo ndo okende kuna to na opesa ngo ya sente ayi akenango. Na mboko pesa ngo ka pixer na nga. Kai donc kaka yimna no okenango. Obi ape mwana. Mo otule ba question mususu. Ils appellent na te na ebité par là Thomas.
Azape mwana oui, mais ba latie déjà mayele ya mikolo. Parce que fait déjà makambo asali wana à côté déjà pas ya munene na kati ya monde oyo ezali invisible. Puis osala makambo batu oyo baza na kati ya physique ba vivre ba conséquences nango. Point majeur na yeko simba na comprendre que ezaki envie mutu ezaki à la base ya makambo nyonso. Parce que mutu ti totambola boye biso nyonso tokoki kozala na destinée moko te, tokoki kozala na chemin moko te. Donc eloko eza epa moninga to moyen yo obeto otutelango motema dukuduku eza penza malamu te suka o riske osimba kaka o ezali nzela ya mabe ya moyini parce que tovanda boye otali prophète Eric alati veste yango kitoko fona sala tu nyonso eza na possibilité na nganga pe na komaka na veste kwa yaye mais oyebi lolenge azweli yango te. Donc eloko na koloba na leki na biso ezali azana no elenge vie ezana no mulayi pe ba surprise o avenir ebombela biso eza minene okuto eza plus meilleur kolekana oyo tozowelela lelo oyo soki belle soki grande sœur et pire sœur na wa quartier akotisaki yo eza nzela ya mabe siko moni yo moko moni ndenge bible ezoloba ke tout ce que l'homme aura semé il le moissonnera oyo bino bosali na baninga lelo komo kobanga ekota na kati ya libota na yo parce que noko non dia comme cible numéro 1. Alors il est grand temps non seulement au sauver noko mais au mi sauver pe âme na yo par rapport ya makambo oyo buzo sala na pire ser na yo détache-toi na ye pe na makambo wana ezala malamu mingi po ozala pe sauver vinao ezala malamu. Ce que j'ai compris, ce qui a des fois que nos côtés Anga continue. C'est-à-dire Dieu comme azanza moza miséricorde et puis le quand ça malinga toujours ko racheter ba oyaye. Donc na komone boye c'est déjà ils ont des primo à rachat oyo Christ Jésus limite ka continuer ngo. C'est ça. De moni a créé circonstances on est passé par son oncle pour interpeller conscience na. Conscience et puis pour abandonner tikango. En tout cas bande ko balandi tolandi ndeko na biso ya mwasi. Ana mona moke ayaki awa. Il y a d'autres choses que tu n'as été parce que à relater les biso déjà. Problème eux même à Izani. Noko na e autaki libande ya mboka ndeko soki pire ser na e balingana na noko na e appartient à ba Facebook. Pire ser na e balingana na noko na appartient Facebook. Quand ndenge zalaka ba bolinga Facebook na WhatsApp na telemela ngote ya vreza ya mabe pezali. Pour on s'engager dans mutu faut vraiment soit taille belé surtout bande ko ya o bazami ki la poto surtout mingi mibali o monika ka mwasi azo takataka na Kishasa yo no tiki poto mango ya memo na kapela oliengulu ntoka yo monde ngulu milier yo moko sanki weba. Bon il faut avoir le temps, c'est pas dire une déception trop beaucoup de nango de vous permettre ça de n'importe comment n'importe quoi parce que éviter parce qu'il faut que ba diable azo rodé Dieu non diable azo rodé ndeko mwasi alingana noko paye nzoka noko oyo balingani nzoka azali noko ya ndeko mwasi azali awa donc noko na yaza cible ya ndeko Cynthia nda cible noko na ye pour ekoma pe tourna ye so babimi baso pe ba maya mibali bakena na temple et puis bazala so babimi bongo nenga betele biso na sima caméra au moins ndeko nga après 4 ou 5 jours akufi musu pe bazala ka so te poto pa babimi na wana tanga matika na via pe que crise à partir via akufi musu po komi bwana poto après quelques temps après ba complication ba botolo mukanda ça dit eza makambo o bango basalaka donc yango tika tenzambe chance émission bravo Jésus ali pour que batebele ba funga miso na pour ba fina bango donc après ce numéro noko na auti mbangu na flat nenga zaboli pa ba utele papa été mbangu azoya mbangu to sauver na noko na deli kamboli biso awa to na support publicité pesi mango to zonga. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kanisi elanga
lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofungolela yo na nimisa ya lola, akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo, akozanga te kofungolela yo baporte, akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango. Molimo mosantu accompagné et touché mwana Nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bandeko Balandi. Tout Kolanda spot publicitaire. Toujours martelé mingi likambo ya orphelinat Bravo Jésus. Tous en a besoin ya lisungi ya mutu nyoso. Aux partenaires T, tu as besoin lisungi ya mutu nyoso au participer. Le mutu aza ko aider ba orphelin, aza ko def sanzambe. Sala yango za la chrétien, aux la païen. Biso orphelinat Bravo Jésus, tous en la couche, toujours pour na batute. Tout le monde, en tout cas, aider Banoyo. Ils ont pambola yo. Vraiment, surtout les Camerounais, c'est un passé. Les Camerounais, ceux qui les lobes, les biso libano fena Bravo Jésus la Sony. Pour na yon deko, aux hôtels à biso, pen deko n'ingami borfele. Ça là yango vraiment. Na ebi ke mutemte mala moi sepeli, pe abi ke na sala. Mois de juillet yango yo, batunyo so utembi ke la poto. Au lieu au fêter, au lieu so ça nengeni au lieu que ne so wapi yaka na orphelinat Bravo Jésus, ya okuta na biso, ben papa chito ben mama wech. Au petit programme, aux a besoin de biso to fa na bana to lia to sambela na na bana biso to za na pona yo moni likambu ya mbujimai ba pusi yango pona yo au participer na bana biso ya orphelinat Bravo Jésus. Jeudi chaque jeudi to yambaka. Chaque jeudi. Aux a la problème, on a likambu na yo, aux a la besoin de consultation, ba aider na ba prière, en tout cas biso to za wana to yamba to bandara na obeta c'était likambu très bien. Soki au moni 12 heures et coquille, ndeko papa, ndeko mama. Attends, vous avez un rendez-vous, na Thomas Fabien, un rendez-vous na maman, vous avez un 12 heures. Pardon, que vous m'avez écouté. Pour après que vous ayez un peu église, vous avez un serviteur dans l'église. Donc, si vous avez bien, vous avez parti à 6 heures, vous commencez comme on a eu, vous avez un nombre de 12 heures coquille aussi. Il faut que vous sambe là. Vous n'avez pas que vous pouvez sambe, vous savez, maté, y en a eu, à vous tirer après sortir. Mais à deux fois, on a battu, deux fois, on a monté 14 heures. Nous avons 15 heures. En tout cas, il y a un sauté. Et puis, si vous voyez, vous filmez, tout est pardon. S'il vous plaît. Si vous avez un téléphone en réception, vous avez et puis, vous avez un téléphone en réception, vous avez un téléphone en réception, vous avez un téléphone en réception. Ah non, non, non. Mboko, il habité. Papa, ça va dans la zone de l'eau. Mettez au souka boni. Tant on dit, vous avez oh! yango wana papa Eric Nakato maloba te na makambo oyo oyo etali musala nzambe oyo mutu nyonso ozomona à chaque fois azoyaka beaucoup plus kaka nayoka nzambe alobelanga mais oyo déjà nzambe azoyebise ke bongola motema tika vie ya mabe pourquoi oyoka ngo te bato balingi beaucoup plus koyoka kaka prophétie ya boye. Et puis biloko wana en tout cas ngai prochainement soki na moni mutu lolenge wana il faut ko bengana. Ah oui, il faut ko bengana koyoka ya tate. En tout cas déjà to annoncer yango. Yo mutu zotinda bandeko ke bokende batala nano. Yebisa bango peke bobongo la pena no buntema ava batale la bino nano. Merci. Et kozala malamu. Merci vraiment. Merci pour le message. Sali vraiment bien. Soki nzamba olobe tout ça ba prophète tout ça kolaka. Mais ça ka tekoye na yoka. Non, Luka Batama Kiona, Luka Bango, nous ne sommes pas des maquionistes, nous sommes des ensemble vrai et véritable. Et puis ça, ça c'est pas un Dieu.
Zamba alobara soki alingi. Oui. Merci beaucoup. Ndeko komoda misusu. Chance Elvi. Il y a chance. Tozi no kono yawa. Tobengi. Na makambo yoko lukela biso awa. Oza censé maman, s'il vous plaît. Et au c'est la mona bato moi aussi. Peut-être on via quand on a biso moi aussi yoko sele likampo moni na noko na yo. To boela nem ki mobali po bio mse za bongo boela ni mobali. Ndo mo noko na non iko simba te. Pardon na bolinga Jésus. Makambo yoko lubana biso. Ils appellent vrai. Ils sont vrai. Ils sont vrai. Merci beaucoup. Ok, bah sinel biso oncle Nessa komi. Non, comment il Yannick. Yannick. Beaucoup de biso papa Yannick. Ok. Yeah, bonjour. Bonjour. Oh, Chancelvi. Ah, sous-sol quoi ni? Papa. Hein? Papa. Excusez. Non. Yo, au tiki la flat. Hein? Aux okali nga makemba subitement au nga plein de plateau émission. Ngana les gars na TV. Oh, papa. Tu. Papa. Papa, oh ça mineur. Vous offrez ça mineur na plateau la télé comme ça. Hein? Ouais, ça non mineur. Hein? Non, ça c'est dit. Télé matakende. Mais problème ni mo ben sanga na boye na bato, s'il vous plaît. Atiki biloko zo sala musala kuna subitement bamona kata plateau ata bino moko. Nous en Europe c'est pas comme ça ya. Mais c'est pas juste ça ou benga directement bonga za ba séjour muké. Il a fallu madame. Mademoiselle. C'est là, s'il vous plaît papa. Ozo tongo za mais c'est quoi? Vous voyez intercaler ngai penatuni bolingo intercaler ngai mais parce que vous ben c'est ngani Kaizelati autour question na répondre obi en Europe za bongo te neba en Europe moi mukenda za na droit aza capable de quand même na média et peut s'exprimer ma droit ngala obi so ngala za ni defailler déjà mais ngala za noko na ye c'est un problème maman na c'est ma sœur. Mais c'est il y a ça trop ben ça na place à boue. Il faut chez nous en Europe même si à Baba Congo c'est pas comme ça. Ah au changer sur nous Congo. C'est mon culture alors. Culture na Congo hier ko ben ça na plateau boité. C'est la justice ou comment? Yo ben ça c'est là nanu papa. Au lobby na ba Congo. Mais baba pe moi mkabeta mna ko ça nini abinaka. Pas de problème. Le roi Zanies na yo zo place kasi ofan. Pepe na nièce na yo. Na trop vanda. Tenga sana c'est là. Faut na zonga na saki ça ba mususu alors. Papa Yannick, yo kasi ko na miki. Oh, mais c'est quoi le bon vous tenez na pe faut bien aimer. Papa Yannick. Vous êtes des policiers ou comment? Non, moi c'est le prophète Eric. On va faire ali Thomas Fabien. Si moi respecte basa na nzamba takuna na poto. Respecte Pepe. Mais robe sur moi vraiment Cynthia. Est-ce que vraiment monsieur ok, comment moi ok, na comprendre ce que pourquoi Benyo comprendre comment moi ok. Non, s'il vous plaît, tu comprends. Non, tu comprends. Tu comprends papa. Zone place wa femme s'il vous plaît. Tu comprends. Vandano ah. Pas de problème. To salo temps est belé. Tu comprends hein? Donc faut comprendre déjà que moto ça qui. Osa bien papa. Osa bien. Osa bien. Oui, osa bien, on comprend. C'est chose anonyme boui. T'as la chassé. Papa Yannick. Oh. Papa Yannick. Et pourquoi tu peux se comprendre? Pourquoi tu dis papa Yannick? Tu te laisses ça yo. Mais on a eu bibliothèque, on s'est présenté oui, vous avez Basalanza. Tout court. On a une relation. Relation zate. Oh. Toujours il a tout créer relation. Relation sikoyo. Donc après tu as besoin d'instruments. Peut-être même soit des fois peu. Ça pour la donateur ni président d'honneur on appelle ça ba biloko. Tozolinga ndenge ozoki. Papa Yannick. Est-ce que tu sais un instrument? Tu dis peut-être tu es kosola na yo peut-être que sur un instrument peut-être on peut te donner de l'argent. Je m'excuse. Moi non moi sur muke oyo. Des fabinoni ngo signifie ngani? Ngo signifie nini? Bon le roi na mono za show hein. Toke peka bongo. Mutabenyo awa ezali Chancelvi. Chance. Waza zela s'il vous plaît. Zela. Ayembangu parce que elle a un problème. Nengo bikatiki so makemba na flat nous bolala na flat. Biso na bandako problème ezala ngote. Nous on a ba flat. Mais elle a un problème où elle soit des fois écouter ko bikisa yo. Magaza mwana mke. Oko permettre s'il vous plaît. Chance. Toyo sola na ndako.
En tout cas, soyez ça privé. Alors, les sale toujours à la famille. Bon, soulève-toi. Hey, toi, chance. Non, papa. Mais toi, tu as une bonne relation. Tu as une relation. C'est ma nièce. C'est le biso ne toki kopeso piste ya solution. Mais kosenga oyo kananu makambu mwana kasino alinga loba. Parce que ndengo zo tomboka, eza bien, mais eza miete. Ça dit que chance ça na makambu sous eza privé ya yemoko to. Bon d'accord, eza privé yemoko, eza besoin de yemoko. Mais eza pe pona motuya pona vina o. Alors, na accordé nos 50 ans. Merci beaucoup. Merci monsieur Djika. Tu as un problème, il est là. Maman chance. Oui. Je crois que nous avons bien, dans la relation avec na biso, dans la relation na yo. Tu créer une relation avec moi et aussi manangote. On est au kata. To kata voilà. To kata so, mais tu préfères makambo yenango. Yebisa nokona. Zala pena bref. Mais boyo bang sayit. Noko elo emiminga wa. Ezeke sina bena biso kuna na flat tamsongo osilika. Oyibi mbongo? Oyibi mbongo? Na yibi mbongo te. Nini? Ezeke pona vie na yo moko. La fille à question, tu es qui n'est kuna Cynthia. Aza pixel nanga. Tu vanda na ye kakti moko. Cynthia. Cynthia moi sinangai. Chance. Bon non, moi moi c'est non. Ah papa, tout sur la mambo sur le balcon. OK, pardon. Hein, privé nanga na fongo la chambre la bota nyoso za na kati. OK, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Noko limbisanga vraiment. Naza désolé, senga kana na mo awa. Noko. Yo na Cynthia. Yo na Cynthia. Yo na Cynthia, iza nini? Ngana na pixel na Cynthia. Tozana. Yo ba uzu ta relation na Cynthia ndenge nini? Tala ndenge oyaki na ye bongo ndenge ngo expliquer nga. Ngana pixel na Cynthia to umeli vraiment noko. Avant yo yeba na yenga mneba na mteliboso. Oh. Yo moi sur la ligne internet. Moi sur la ligne bino la famille sur mona moi sina ngai. Yo bi ba limite ya tchelinga na Europe. À cause de mambo libala. Est-ce que tango na yeki pona bala Cynthia na yeme ko présenter na famille. Bino boyeba makambo koko na ya zabe. Hein? Maman na yo so ko comment tomba maman na yo. Nani? Chance. En tout cas, na gonjo na miso batwa. Nani, papa Yannick. Au monde osa trop arrogant. S'il vous plaît. On a brutalité moka mabe oyo et ko pesa mona ko banga et puis bono misale ba moko misale kumbe ba moi si anoko na ye alinga akize. Non, s'il vous plaît. Makambo yo nde yango abanga ki ko yebiso ngo na flat. Ah. Nde omoni aye. Comment ti o mona ke comment na tomba maman na yo pourquoi ça? Faire justice de ma famille. Eza justice te. Il y a jubiso comme arbitre, église au milieu du village. Toka kimia ezala. Eza église te mais toza lokola, église au milieu du village. Likambo azana ngo apporter lango yo na ki. Yo to comprendre biso benga no sense biso to comprendre. Biso to comprendre biso place ça. Biso to comprendre biso. Benga au Cynthia chance. Biso to comprendre. Mais c'est mon amour, c'est mon amour. Papa, tozo yeba. Pourquoi ozo benge bongo? Loba maman. Noko. Cynthia ozoloba ton amour. Aye vraiment te pour na bolingo ozoloba ton amour wana. Aye pour détruire yo. Cynthia, tu as pris la tête ou comment? Hein? A détruire ngai Cynthia yo oyebi chance yoyebi Cynthia. Chance yoyebi Cynthia. Yo ba azola la 2 jours 4 jours pendant ngai. Yo il faut yo omoneka le na flat. O sundoli bloc na flat oye ko accuser Cynthia awa chance. Continuez. Merci Noko. Moi si anoko na yo. C'est que yo aussi mais na tout gifler un jour. Quelle est la malédiction la vie hein? Papa Yannick. Chef. Pourquoi vous t'ikaye te s'exprimer na souka?
Ah, alors explique-moi. D'abord, non, fait Cynthia. C'est ma femme. C'est là, papa. Oui, d'abord que Mouta détruisant. Yo, ben miné. Yaza sous miné, t'es. Mouta détruisant. C'est là, quoi. Oh, ça n'est pas ça. Cassité. Moi, la c'est. Ah, où sont bima pour nous autres, nous sommes on il calate, c'est là, c'est une année en haut. Cassi, on a le bit. Kana ina ni détruisant, yé. Oh, yo, ben miné, yaza sous miné, t'es. À moi, de manger. Bah, c'est c'est là, Cassi, il peut se permission. Loba. Apa Eric namoni soto tikeli nani ya chance à lobi makambo. Pia loba. Papa koyoka ngo bien te. Voilà, il faut to pesa e makambo nyonso ndinga za kosa koyoka. Papa Yannick. Ndeko moi si to moni a imba. Aye ko trouver biso. Ani ko réalité biso makambo. Oza ko se passer d'abord pour la vie na ye et puis aussi, encore une fois pour la vie na yo. Ndeko chance vie biso benga za minere même si peut-être mon aki même si moto banga ki ko lexa yi mais biso moko mais toto abandi ko beta oza sous minere te akomande ya mukolo nzoto a minere mena makambo aza manger yo ayafana na mama na yo via kwa envier aya yebise tia bien koleka yo oui zela na relaté na Cynthia ya yeba na déjà yeba idée na Cynthia aza pire c'est un quartier mais excusez hein parce que na Cynthia to linga na internet non pas mais ça te donne na Facebook to sur la na WhatsApp yene mtasali ki ngala zo ba séjour na zo vol na ticket to yebi nyonso abetaki nyonso ko yeba na liboso na pour ngande na présenter bango mtango ba ye na laxi au Cynthia oyo chance ba beta na de ma solo avant mais sans qu'il y ait bakeja yo mais permettez de expliquer ba yeba na ki avant na yeba ba una yeba Cynthia to ndenge ni bo expliquer na c'est là papa expliquer o za la penza kimia papa expliquer o comprendre bien omoni Cynthia aza pire sœur ya quartier là si le pont la sombela ko maman la ko na bino kuna voilà pire sœur ya quartier afin de répondre à Imoko et soit des fois béton sur l'autre ndé yé abana ko envier comment faire na répondre à Imoko on appelle ça mbongo a foutela ka wana yo après papa biso béton sur l'autre yo no mona ka luwa ka bana nda ko louer depuis kala vie à cette vie à kisi vie à Cynthia vie à kisi ya kisi ya koti sai vie wana basala ka ndenge vie à Cynthia vie à kisi na ebite ngolo banini vie à Cynthia vie à kisi yo comprendre nini par là tellement comprendre le mot tenande na yesi bitima boy il a commis awa vie à Cynthia vie et qui signifie nini kasi to yo mabena yo parce que maman bolo na bo trouver ça normal vraiment oui c'est tout trouver normal à 100%. Oui. Évoluer alors on permettre de tina suka tina suka vie à Cynthia vie à kisi il y a bana ko envier Cynthia ndenge Cynthia a vivaka jeune fille mo quartier azabie atinda ke blamba poto mabena yonde ozo pesa biso nziato l'amour je m'excuse pas OK d'accord eza vie akala so babina mobali eloka liboso bazwaka maya mibali ba préservatif so bakina ba hotel ibali so manabo la hotel so ki bakena hotel bango mibale oh yena hotel na Cynthia zelati ba lesbien oh zelati et senga fofu na matoyi bien oyoka makam papa zoloba nazoyoka parce que koki kozala pe o mona de moko na yango mais o comprendre te na za mutu na van Europe ba bloko no mona ngo bien sûr l'Europe eza na ngo la ba bloko mususu mais nous biso na Congo ba culture ba ngba ndolo ba mwasa mobali ba sala comment kala zela tu expliquer yo ake pa Cynthia ko tuna ye nini vini kitoko boya oza bezo koma na vina nga zela na olaksa yo bakenda place bakendaki ndi na hotel non bakendaki pour na koluka ndako moko bakendaki ya bien te ya loué non ça dit bakenda pa ya nganga o asela ka Cynthia bakisi pour na zo bibali to ke normal ndako nganga ndami maki ma nièce zelati ma femme c'est là papa c'est là papa zela c'est là kimia non non c'est les dots c'est pour cela to boyo benge femme now mais
vendredi on a ça le mercredi tout ça na nini na prédoc allez na ozo nini mukanda ya vendredi papa Yannick avant aux décisions na yoka na makamto zo expliquer yo. OK. Mais boy ba kinaja na ben pour non que ça bloquer. Eza choix na yo. Ndé bozolo ba boy. Eza choix na yo. O problème na yo. Na zone nga opesa biso temps. Pardon. Na remaka bino ate Europe za bongo. On est pe moi. Tala ne banyoko la biso. Na moi l'Olendo moi je viens. Bon eza mboka pas sovandi au tunyo na ben wana ouais tout ça te za lola te. L'égalité mutu za likolo. Bon voyons. Yana biza za lola te. Explique-vous maintenant dans temps. Merci beaucoup. Via kwa envier Saint. Mais si Saint nena koma pe lokola yo. C'est-à-dire ngo koma lokola nga OK d'accord tokende. Amemi mwana na yo esika oyo basokola kaya. Baba fiyo basokola bango. Vina bango eza nini? Wana eza yem tabetere biso po msumu aloba eza te. Bana hotel la bango. Oyo bazwaka mibali. Mibali na so bakei, babimina mobali bako exiger mobali faut magana préservatif. Ba kantine mo za na ba hotel wana. C'est là que papa. So ba silisi, de bazwa préservatif wana, bakina nango na ndako wana. Alors soki bakina nango mobali awasa 4 ou 5 jours masani ni akufi. Non, c'est là. Yo pena mo senza kocho makasi yo. Bosaina c'est quoi au juste? C'est là. Ninge bosaina bosaina senza kombele jour. Papa, s'il vous plaît. Mais ce qu'on vous avez le kata. Continue. C'est ça bon c'est là. Aïe, Papa Yannick. Au moins agitation na yo permettre biso sto évoluer. Bon ça moi maloba ko bomato ko. Eza ko lekana. O lekani na pongi okufi libela okei. Ngai. Babi yo. Biso to beto lokali solo oyeba makambo ya bato. Si d'abord Cynthia moi si na yo oya sala ka déjà ngwana oso depuis kala. Ya sala kango déjà depuis kala so bina mobali ba comme na hôtel on est hôtel ya bango ba ciblaka ba tina mobali kuna mobali aseli makamunyo so sili. Yuko fabriquer ma solo ya Cynthia. Yuko fabriquer ma solo ya Cynthia c'est toute réalité oyo bazo betela nga li solo. Mais les frères botike moi pour le monde tu vous tromper nga bien comment? Maman. Loba. OK, d'accord. C'est qu'on a bio fanatiko kimia. Loba. Donc les réalité. Réalité à nini? Les réalité to bimana mibali to suma ina bango to ke to utiliser ngo poto zombo. À part Après quelques jours, on a soit invité au kufa. OK. Siko. Chancé. Yelo ni sali kepo e memo comme kasi. Il est célèbre manga a weza ke na limite no kuna ngokufa. Vie que moi qui na nani. Vie que na mona ki ona sente. Donc sente nenga ina vie ya noko na yo, ayo zela so ba bimina ya so ba préservatif. Après yo kufa. Après yo kufa na yo. Donc yo yebi très bien. Oh. Je crois que fait comme moi ya mwana mo bibali continuer. Vous avez histoire nini? Na vie na ngai bandeko. Boza ndeko langa mibali. Moni na zuba problème makasi na niveau Europe. Yango pe oza na problème mususu awa na mboka. Na lingani na mundele singa ko ya Afrique te. Yo mwana no tika na Afrique kuna aza droit ko benga yote. Faut benga kaka kuna pona minerval. Na bité vie oyo na kokango te. Malamu na luka mwasi. Wa koza la ya mboka na ngamoko Congo. Comme ça na ya na adopté na zonga na ye. Pour le présenter la famille, jusqu'à la famille n'a pas sous. C'est Yannick. Nalobano clairement. Nyongo zana vie na eza en danger. Vie na yo eza en danger. Yete. Mutu asa signé de ya nyonso eza mwasi na yo ozo kendo bala ce qui vendredi wana. Yesi koko ya na ye awa ye pour sauver yo. Sozo continue na chemin ya mwasi wana. Photo bongsele ya ba veste noire poto ya na matanga. Mon Dieu. Mon Dieu, basango bazat presse.
Nzango ça va bénissa nga na zonga na ngai. Na sisi na bala na nga su. Oza sûr que zonga eza solution. Sundola bango kasi. Na bien papa Yannick. Ndenge oza déjà awa na kini awa. Beaucoup de temps déjà na madame en combien de fois? Des fois là la ka pe kokutana. Kusanga nzutu tu. Aza mosi na bimara na ina on expliquer non na sens. Ah oui, on a raison. En tout cas, si tu comprends pourquoi ozotanga kombo Cynthia mingi. Donc ça comme il doit côtier déjà na nzoto. Moko omoni ndenge ozoboya baloba mabe ya Cynthia. Eza bolingo eleki makasi ya. Dépose otanga mingi Cynthia. Ça dépose ouais bien. Tena ki objectif na ye. Objectif na ye. Na ye na bala ye. Bukutana na Facebook. Yo pena babwaki lo pena ndobo. Des ngo ne arrivé na ngasko na ye pour tout ça là sko yo. Coutumier na Facebook. Bala liboso bomona na yango yo. Bon, David tout le monde na vidéo. Te komona na à cher de Goya. Pourquoi ça sonne de quoi moi sengo? Ça commis déjà? O tika ki kuna? Maman le qui a nani? Te ndeko moi si moko boye. O ifala ki ya ko présenter pour ce chèque baton sur toba ya kawa, to na mo elo moto pesa bango. Ndia moto ito. Ngana zonga comme ça là que nous ba sango. Et c'est ba sango ndengeli. To boye ba sango te, ba sala nzambe. Ata ba pasteur ne o ce que mon c'est que ça na minimum pas procéder na minimum mabe. Comme la joie charge na ye na ta poto mamba boye ne pela bango le ba comprendre dans spiritualité ba comprendre ngote. Te wana problème no te, biso to comprendre yo. Au moins na poto za na bateau vraiment ba kota approfondir na prière te bazami caillou. Trop de cailloux à zonga de fatigué par l'internet pour la na biso mo prière. Mais ko baser ndenge za la alléluia alléluia alléluia. Bolanda kaka me bozaka na mozindo te. Mais alléluia alléluia. Siko il est grand temps. Kolanda kate kota makolo mibale na kati ya bonzambe. Kota makolo mibale na kati ya bonzambe signifie ngani? Na ebite sozo bango na ebite sozo comprendre makambo eleka na vina na minute. Et comme il faut la ndeti Cynthia na chance ndenge bali ba troubler les vies na ngase. C'est ça on a. Ba lingite vino de yesi comme troubler. Kena songa na Europe bobo na mona kimana ngaka na Europe. Siko o kimana na Europe papa s'il vous plaît. Omoni to ka bo ndefi na ba. Papa ngai. Biso to boya bande ka potote. Ezali lipamboli pour la président. Boya ka vraiment. S'il vous plaît permettre ngana bande ka boyo. Ça peut aussi aider yo. Poto ezalo laté, poto ezali iska o ba belé ba baza ko évoluer et ils ont un privilège et belé na poto par rapport à l'option en Afrique. En tout cas, là, je suis d'accord. Mais l'autre mot que n'est pas na bino. Pour ça, tout sauf rien. Au moins, on a déjà que na coma déjà. S'il vous plaît, papa Yannick. Ça n'a pas été dans l'oba. Et puis, on a pour moi, on a pas de temps qu'on semble. C'est tout un problème. Mais Aza Moutali Bosso, on a semblé la mingi. On a semblé la mingi. On a prophétie mingi. On a bitumba. Au moins, on a poto, on a dit pasteur. C'est-à-dire, il y a le rôle là, on a diagnostic à la prophétie. Diagnostic à la prophétie. Il y a le bakibo. C'est-à-dire, si vraiment des prières, il y a mon passe. On a la chance à bateau, il y a une zame la poto. En général, 3 jours à sec, à la salon, na yebi. Bazali. Donc, si pena bonzambe, zaliko, ezako défaté. Ils ont été à tatabana. Azam na vie à berba prière. Mazamona ya poto. Ngana na banga. Papa na kota retraite. Papa, non, le kamos to sisi maite na tika chambre na ngana ekina la na salon. Papa, ngana ibango. Papa, mocho solo baloba. Lelo so kufi. Maloba na penyo so ezasu na tina mote. Te basangeli yote yonde biluka lukano na kata Facebook. Non, ils ont pas relation to créer ka. Boko tsa biso ne ko na rapidement kas ne ko ya mwasi boko relation nyonso ndenge olukaki yango wana oluki ata o comprendre ndenge ezate elobika il faut aboutir kaka na mariage. Dans un expliquer nous clair.
nabenga motu naki alingilanga mwasi to ngafona mona drage te toboyi point wana te omoni à chaque fois soki miso ya bomoto esepeli lukaka mpe nzambe mpe aguide yo na kati ya shwa na nzambe toluka susu nzambe ndenge nini ja namoni ja bravo seigneur nazwi deja mwasi tomosolo anaye na ye mpe mpo na ye so nakolukela susu nzambe na conteste nini mpo nyonso deja naza nango na oya napesi kaka dot nazwi mwasi nakende Europe Papa Yannick nazovivre déjà Papa Yannick toboyi relation et ba réseaux sociaux mais il y a des personnes au bazali mandatées par Satan. Ce sont pas des vrais babato bo de tout ba via bato ngana ebiza bato mususu pe na réseaux sociaux babalani balani libala pe ya malamu ngana ebi ebele si quelle base spirituelle voilà problème est à la base spirituelle a commis déjà beaucoup de personnes rapidement pour ne croisant en besoin à bien commis kubanga bon je crois soit un catholique gloire à Dieu bisoa to boya raté to coller depuis dans la face oui non qui ba malongi yangwana tusuka na nga yangwana Europe si on a kana oyo na websa yo keni na nini charismatique izali groupe au basala na nini ya catholique ba prier pour na yo en tout cas biso likambo ya prier toi on a besoin de délivrance na yo tous appels censé quand biso non on entend la confession na ye oh il faut la libre ko sam skazali beaucoup de choses ne vont rapidement beaucoup de biso ye Mbote papa. Boni. Bien papa. La sorcière. Yendo ngo bo mangai. Non, papa est ici. Oh papa, je m'excuse hein. Papa. En tout cas, on peut communiquer. Pourquoi tu m'as fait alors? Papa. Papa. Kananu papa ya. Ngala mungala ndo moninga boy. Yo mo mungala. Papa. Ngala oso kisayo. Na ko za mungala ndo bani. Papa, je n'ai pas soif. Maman, s'il te plaît, fais-le pour nous. La sorcière. S'il te plaît, maman. Cynthia. Maman. Yo manga. S'il te plaît, maman. Yo manga. Oh. Yo manga. Ngala ko maulisa nini? Oh, ngala na ko moli boso. Obima na plateau. Pepe na makasi ya okabola te. Opanza bilo ni opanza. Non, je viens baisser tout ça. Ah, fout ta monnaie. Tu peux pas biso na mbongo. Non, c'est là. Opesi mbongo après to tshelo. Après to panzi. Mais on pas au foot après ouais to limité. Papa, on a pas sa fan. Ni bal ni to biso to pas sa fan, s'il vous plaît. Yannick, ngalo na komi ndo. Non, maman s'il vous plaît. Fana donc s'il vous plaît. Pardon. Au bien pas le soir. J'ai un pardon. Quand le bon ça la mission calcul hein. Calcule la caméra, calcule la TV yo. Oh non, parce que so calcule so facture wana. Après si son mongo ngonyo so ya mobimba et puis to tiki et to talega boy. Te na dimne ote. Parce que non moi je viens à l'Europe hein. Excusez-moi pour oh yes. Au moninga la tata oyo. Hein? C'est la simple. Simple. Moninga la papa oyo, so to lobito la décision ya poto. Parce que s'il vous plaît, toi la batte belé oyo so to toi. On peut mettre dans la gorge pour la fille au tête. So to silisi, que go gorge libanda. On peut mettre dans pas ça oyo. C'est la casse. Kasi oboya ki kazo bomote. C'est là. C'est non, papa Yannick. Oboya ki. Papa Yannick, pardon. So go gorge, so to sisi abi so to peso yi. Mais faut to penser to benga karmu to benga kabasele. Et ye tali ni mo gorge. Quand c'est ah, kasi ne oyeba. Oui, parce que maman, pardon. Et dit, aux ans même le woloba. Ils ont l'équilibre. Limbisa biso. S'il vous plaît. Hein? Pardon vraiment. Limbisa biso. Na moni oza. Tu te tournes sur la Facebook, il na projet bité. So Yannick a écrit la kini kaka malilita. Maman, papa Yannick. Parce que yo oli yo moko no osala ngoto biso to sala mo. Azana ne pana. Mbali nanga. Na mbali. O wangani. Yo de mbali. On a ba Cynthia. O lo benga nani chance o lo benga Cynthia. C'est quoi o changer? Pardon s'il vous plaît. Papa. Azama bali na yo, azama mwasi na yo. Zela. Azama mwasi na yo. Oh. Mais où ça dit?
na niveau kuna Papa. c'est aux athées hein. T'as la bourre na yena mo pena na futi bien na aller retour. Non, papa Yannick. Ça fait 2 semaines déjà va se jouer à la qui. Papa Yannick, papa écoutez na biso makambo na te. On soit fan. On va voir. Merci. Papa Yannick. Et le monde a singa na yo. Na na otika yo na tilo croix. Na sele babu. Allez, na la zongero. Est-ce que yo yebi ki ba mpozo ba obi ki justice ezali. So le premier communauté ba kanga yo. Oui bien go. Excusez la justice. Papa Yannick. 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 Je comprends que you da teka yesu. Tout cela là na metu moko. To kabano même drap. You ne moteka ngai. Papa Yannick. Merci. C'est pasteur, c'est prophète. Continue. Papa Yannick. Yo kana ilo mona yetu sayo. Omoni agitation na yo. Et au banc ça ou satana te. Les autres portent satana à côté sous bien. Et là on demande un signe alors pardon s'il vous plaît. Permettez-moi de salam salao. So continuer to ngaine na obenga na bino bobimboke. Oyo ko komela yo. Papa. Maman mystique na habité. Hein, na ki na rien. So ya ba bino katika ba guide papa. Moi so continuer. Na mon net na. Papa. Na zo na. Na ki na so na ngate Europe. On est que vous ne ko na niveau nous avons décision pour. C'est la casse. Na so na Europe. Na so na makambo. C'est la casse. Esprit na so na Europe ni na so na kuna za na leza. Qui t'a dit que aux hommes européens na kinya mal. Aux autres au lieu que on solution aux hommes basala nzambe. Mais aux autres tomboka. Papa. Cynthia. So vina ngai na bomo ina ngai. Non, c'est là s'il vous plaît. S'il vous plaît papa, c'est là na nous. C'est là non pardon s'il vous plaît. À côté paix. Hein? Papa pasteur sur le prophète ça. Pour évoluer parce que c'est là où il n'y a pas de problème. Non, Cynthia. Papa. Elle bosse d'abord limbisa biso. Pardon. Nde kwa zanani? Mobali nanga. Mobali na yo. Mobali no na ndenge nini? Olimbisa nga peut-être ba question na yo non tout droit. Mobali nanga ye azala na Europe. Eza ke to signer contrat mo boy natindaka miloko. Ya tekelanga. On peut ça ba argent na yo pour na tekela yo. Papa Zela. Zela non. Yo lobi Zela nga finala. C'est cela pas le bac. Lobi Zela nga. Est-ce que le monde na yo bande ko lobanga non na kanga munoko na yo ka ki lobe pe yo ka na tinela ba kombe ba mbongo belonga na Papa Zela nga na loba o eza tourna nga yo da loba Zela nga pe na loba. Vraiment, OK, pardon papa. Siko ndeti nyonso ala tibana linzaka. Tina lineti wana mbongo nanga. Mbongo na ndemto na Europe mama. Mbongo nanga mikolo tozana e. OK. Tozana e biloko ne tunga na sombela ki na nde na PCND alati. Bon, d'accord. Tu connais on a bon, il y a problème exact. Problème moi c'est pas eux les gars en MT. Est-ce que ndeko moi soyebi? Na bien. Oui bien. Yo na ye boy bani wapi? Na bien sa petite nanga. Oh, aza petite na yo. Ya wapi ya quartier? Ya quartier. OK. Apa wana koyeba wana boza sunga mususte, wana relation mususte. Wana mo mususte, sala koyebi de. Yo na ye relation mususte za ta part ndeko ba. Na ne lote na ye, na ye. Na oyebi ki waza nièce na ngai. Moi la grande sœur na ngai pauvre. Cynthia. Na la mto tricher na vite hein. O tomber l'erreur na vie na yo. Siko moi mabelo le papa Yannick. Na habité papa Thomas. Parla na habité. Neka pe ko sona na papa Yannick. Papa Yannick. Mais moyen de trouver solution dans le lingue. Explique-toi bien. Dans le lobby, Papa Yannick. Papa Yannick. Benga soki benga. Le lingue ozoki. Benga soki penyes na yo. Combien les a chanté, combien les a senté. Combien les a chanté. Yo so côté na makile. Bongo ba chanté nini. Te ya benga combien nièce. Ko tina kombo na yo na kati ya nzoto na ngai. Am na ngana pesa. Te so pesa de am depuis kala. S'il vous plaît papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voulez bien nayo, to makuta ana sola nayo o kati. To malimisa. Maman. Yo to bengi bato wa. Bon, je crois que vous avez na évité ce que vous avez na flat kuna. Vous avez mis on soumis ça. OK. Problème zani. Problème nanga ça. Na noko na yo hein. Explique-toi bien vraiment. Obi kisangai o kufa. Hier au big sauté sur ta big ça bato. Problème nanga ça boy.
senti yangano toyebani awu loko awanga ni zati na senti oyo loba lelo sovi na nge beba eza cause na yo zoyo yango lelo olingo bomela noko na nga nga lingi na nga te na noko na nga makamto salaka ailleurs na ba famille te na bona nga na noko na nga tika noko na nga toyebani bien tozwaka ba mami ba to salela ngo pona bambongo apres lobi noko na nga okufa mto asunga biso azalati makambo oloba nayebi yango ozoyoka mwana wa moke nayebi eloko te na makambo nyonso nayebi eloko te ya tala pesa ma préservatif nyonso eloko te pendant tout ce temps na famille na yo nazana eloko opesa ute tala na judoka na opanga bato ate obimaki na yo oke oluki biloko na yango obandako lingola bima na obango te avant le mariage te tu avais des projets avec mes spermatozoïdes na ngai alors pesa ma préservatif papa nazozwa biloko na ngai nazozwa biloko na ngai eza mpa na ye sikona tunaa pamba obimi na ngai ya pamba omoni lelo yo obima te so pesa ma préservatif na ngai yo obima te nana makala yo na mort keolanda ona fulu total keolanda ona fulu nani eloko opesa te maman s'il vous plaît maman na ngai pardon s'il vous plaît ngana nozonga supu te ngana makala bakanganga c'est là chef pesa ma préservatif na ngai j'ai problème ya ka soni nièce dans aliawa oza nokoti onoko quel que soit ata maman ezali papa ba sentem soko monde devant nièce na yo abebisi mwana ngai obebisi mwana ngai komolakisa ye na bapréservatif na baspermatozoïde na kati bozwa yango okolekako batapele bino yo obimisa yango nyonso papa eniki s'il vous plaît maman sorcière na makambo oyo nyonso oyo oyebi koyebi chancellerie mais banda papa kota oyo baka sentia même comment je dis okima ye c'est-à-dire nayebi te bon là na makambo wana okota yango te nous avons déjà compris niveau nini omemi na makambo oyo osali be wana na suki makambo mwana alobi oyebi makambo ngo nayebi eloko te oyebi bozala ne mosala mbai oyebi yango wana nayebi etant que pire petit na nga nayebi oinisia mwana nga ozala ya mosu na bimi na tikele efongola atikana nayebi mosu mpe na oke feti be na tike na ndala na nga nayebi makambo nyonso to oloba te nayebi yango te nayebi te donc mosoza ndoke pardon papa pardon s'il vous plaît papa nanga mwana ya sere na ngai aya kokosolo makambo na babengi nga sibitima na ye yo toti otémoin oya okila yo ozowangana wana mepreuve ngana sala kaka so nanga popo namona wamesika na repetre vie c'est ma vie patron namona repetre vie papa Yannick paiera cher à ce soir ou à jamais papa Yannick on a une ça parce que so pas toujours prophète so yina pas de problème omoni makama molimo kena na nzoto te bituma mso senga pe nzoto na beto na molimo na ekufa mbala moko pardon là maintenant beaucoup m'a bien makasi papa Thomas oui papa Eric en tout cas invité au gel comme on a dit parce que na maele na ngabena lelo esuki papa Yannick yebaki ningozo baki obeta mulimo ekufa ate oyo ko kanisa ke olongi lelo na kata musuni yebaki spirituellement yolandao zara kimia tu retrouver solution na makambo yo non les vraies solutions il y a le mec qui mort à la vie mort à la mort alors on a préféré on a la force que le carré on a bandango c'est là oui yo on a bon maillot papa on a vu ce qui hein papa non papa reste dans la biso s'il vous plaît papa fanana d'accord kasi fanana merci fanana pardon papa Yannick c'est tellement papa Monique Monique c'est
Ça c'est ok. Moi on a rappelé que les France. Voilà, yo mo pe de France. Na yo moko nanu, yo moko kutunde mutuza nanu na kati. Na France la ngai, c'est la mort d'homme. Mort d'homme. Pardon, s'il te plaît papa. Papa na ngai. Je pense une fan. Papa, est-ce que tu es Simba? Est-ce que vous avez valeur dans to ai bangai? Bon, pas de tenir là boué. Non, pardon. Aza chicken. Est-ce que en Europe c'est comme ça? Non, mais papa. En Europe c'est comme ça? Même la police. Même ceux qui respectent Rabat. Oui, il y a un ticket non. À tous les documents? Ticket non. À la même ambassade? Non, pardon. Papa. Parce que vous êtes français. Alors, dans notre ambassade. Papa Yannick, Yoka rappelé en bas. Monsieur. Yoka. Papa Yannick. Papa Yannick. Nous avons pour promesse. Dans la macala, touche pas. Non, Papa Yannick. Professeur pasteur, tu as un soir au côté. C'est la vie ou la mort. Alors après ça, on va prier dans ce sens. Après ça, préservatif papa. Bon, qui est dans la région de Azanad. Azan de koka ya biso awa. Yanga la vie tobi manganaye. Tobi manganaye. Ça va y aller na simakasi OK non libanda. Papa, nous qui là s'il vous plaît. C'est ça. Papa Yannick, s'il vous plaît. Est-ce que non, Papa Yannick. Bon, ambassade. Pas de problème ambassade. On se parle à tout de monsieur. Mais oui, parce est-ce que vous me connaissez alors? Non. Vous me connaissez? Papa, s'il vous plaît, papa. Ne me touche pas comme ça. Papa Yannick. Vous me connaissez? Papa Yannick. Attention, hein. Fais quoi là? Hein? Papa Yannick. Papa Yannick, pourquoi yo ka batouté? Qui non libanda? Toi et moi, plus jamais, hein? Qui non libanda, s'il vous plaît. Sorcière. On peut essayer de s'il vous plaît. Yo, on coupe fanga la tika la vie. Maman, s'il vous plaît, sorcière. Papa, mais c'est quoi? Tu me souviens quel est le beau c'est non. Papa, s'il vous plaît, Ah, Jésus-Christ. Cynthia. Papa. Zamalam. Malam papa. Oyebi ke soki to bengio na isika oyo. Zaika pour te trouver makambo au clair. Moni vie na ba réalité belé maman Cynthia. Ezana defa mamsuso to sala kalelo to ebaka pri na ngote tant to kofuta ngolobi. Peut-être ceux qui biso to futi ngote eza génération ya kana sima na biso nde futaka. Est-ce que ezana likamoko ko yebisa biso te o toko sunga parce que to zaka lokwa basungi. Na likamute. Kwa likamute. Na makambo mwana na biso alobi awa. Parce que maye ningana pamba te mama. To sala ngota pona sauver vie ya mwana mbali. Na ya ye, na ya yomoko. Soki eza bongo. Webi ezana lisese moko elobaka. Na kati ya prison. Ezalaka ba prisonnier te mutu bana kati ya prison. Même ba garde batala ka prison, baza pe ba prisonnier. Tunanga po ani. Aza censé à côté les mana pas surveiller ka bana kati ya prison. Donc moyen y pas bouger, ils étaient d'une manière à mi côté pe na kati ya prison mon roboye sans qu'il y ait pas. Il y a koloba ke mutu pe akangi mutu spirituellement. Il est pas un prisonnier pour faire kengela. C'est manso ya kangi. Soza na mayela ko sosola makamna olo ba bien. Papa Eric. Ma Cynthia za mutalikolo a. Mutalikolo makasi. OK. En tout cas, Bandeko Balandi, je crois de éviter
Mais de mobali to koyeba ko convaincre parce que c'est le premier combien de patients même l'état hollandais là. Nzamba osunga. Ndeko déjà saboyi parce que Thomas a looké la ndenge nyonso abika na eloko olobate appelle le ko obaksate. Ndeko ya moi c'est ça pe nanga to aider parce que ça côté il y a pas pratique wala. Muto na biso oyeba place nini yo ko chama kolo. Maman problème ni. Chancel, na sale mabende na mbaki na ndaku nanga, ndena ndoti ke ba fongola, emsu na ke ba fete nanga na oti ke ba fongola, ngande zoba. Merci. Na o salinga merci. O mona oyo, mama pesa lo micro. Merci. Pesa lo micro. Nani ngoko pesa te merci. Tu peux 7 ans, moi la grille. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini pona tout c'est yo teni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na Kinshasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zongi génite. Maman zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu se pelisinga yi. Misunga homme de veillard. Oyebi ke ba na courant zo kata na ti. So que ça manœuvre pano ya li temps. Ba na lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati clinique Misunga. De so futi mbango nazo regretter. Ah vous tout bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Ni azala kuna. Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et monani na misute. Et monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili Fatimi Sunga. Babe.